Boza tellement ébélé à Kolanda solo la plus en mode rétrospective. Yamokola lelo yango e bandi semaine ezalaki marqué dans l'actualité. Yandenge nandenge sélection et salami na Fiston Pérou. Bosoto oyo bozali komona boye ezali awa na commune ya Bumbu. Tozali awa na wenze ya Bumbu. Ndenge kaka bozali komona boye awa fulu nde mokonzi. Wenze mobimba fulu na fulu balongolaka yango te. Toyebi te pona nini batu bazali koteka na bosoto solo na ndenge ya kosakana te. Tala neti oyo tomituni azali koteka bilamba to azali koteka fulu. E bongo soki okoti lisusu na kati poto na ndenge ya kosakana te. Donc fulu tellement etonda awa balongolaka yango te. Salite ezonga sikoyo na bale. Conséquence awa soki ozali kotambola il faut kakonyata poto. Soki ozongi ndaku okobima makolo on dirait muta uti kosala bilanga na maya ngwele. Population de Koutaki sur place va communiquer boye. Qualité au étudiant comme il retrouve biso tolo palsute de la mukie te piquer ma crise pour solo leki dans la foule à la papa nous connaissons les gens comme la table les gens la commune va telle chose comme la boîte dans la lettre comment tu la baba pour la salité pour le leki pour les gens les mines de foot à la tigre de wenzoyo de pas ça nyoso leki kama kiko de Tokono okosolo logo abadimo to bela la tipe mais to bela tipe pour le leki na pour le leki. Mama Bukumeso ya commune ya Bumbu, Maman Marie Yagbato. Ah, maman, na yope mwana mwasi, salite ya boye. Toka mwe, fachi beton, alingi boete. E nini? Mesa commune pour mère na mystique fort. Donc on peut l'aider. Je éviter ça lingini, je éviter. Tozali awa na Institut Technique Agricole na quartier Mombele na commune Limete bon ndimelanga ke ezali parmi ba institut agricole oyo kenda ntango awa na kati ya mboka la biso po awa vraiment e bimisa ba agriculteur ya minene ba vétérinaire ya minene bo koki kondimate ka sitika na ebisabino ke depuis mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayaka ko poser première pierre na ye awa na kati ya institut oyo po na kotonga institut moderne na makambo etali agriculture na élevage awa na kati ya ville province ya Kinshasa. Kasi bokoki kondima te ata brikayu moko ya muke ya pamba na nukutu babandi kotonga te. Tala batu bazali kotuna yango ezali nini ezali kozanga pour que babanda misala oyo parce que chef de l'état apesa déjà mot d'ordre pe mbongo la yango ebimaki botala bino moko soki ezalaki ba mama oyo te esika oyo koma nango zamba ya kosakala te bango de bayaka kosala bilanga awa nde bozali komona propriété oyo ezali awa kutuna ebisa bino ba mama oyo babengana bango nde ya kobengana bayaka kosala mosala awa na mutu makasi boyoka population nde bango moko balobi anda baya babuka wana ti basungula basimbaka te eloko te toyebi ojifeza nini mpe na place wana
bame mwa milanga banda kulona ne sofi bato babenga bame elo basaka yate ba bongisa iso place avec comme critique bana pe basaka na kawa tout monde mabwate pesa attention malwa ina ko sa bon pour le moment tout le monde a ni brique ni KS moko ni ata camion c'est le quotidien faut que tu ne pas kata ma benga na mama bilanga bongo basaka kere mais ba tira mama ba traper bilanga ya tikoni ngi biso bandunda ba makembeli ba mama kuna basala rasuke batika terrain vide kaka boye batite bota donc comme on laisse ma forêt mourir na kati donc jusqu'aujourd'hui adam musala moko sala ni on a kata agricole okolo banini papa ya ba rond-point nyonso ya obeba papa ya rond-point ezo papa ya biso ya rond-point ezo en tout cas ba continue biso to yeba te so ba beta biso kara na rond-point ezo to mona ba rond-point tout ba bongisa mais rond-point ezo eza munene ko ba bongisa ngo parce que ba zong sango ndenge za kala bato ba ndeko ya kotanga wana ba pokwa ko so ba information ko te ya ko doma ka mbele ba ndeko sala awa bando ko pesa bato bele mama ili tile lo rond-point ba tikango abandona ngo ekoma ba garage ekoma ba mbele akati ya rond-point yango totuni ezalaka nini to ezali kozanga nini po babanda misala oyo po chef de l'état apesa déjà mot d'ordre na ye awa pe ekuta lobaki alingi autiliser agriculture awa na kati ya mboka na biso po na kosunga peuple congolais balia kitoko nyonso esalama malamu tozoyeba te nani yango azali kobloke misala awa nani aliaki mbongo po te misala yango esalama te bino vraiment bozali bato ya kokanga expliquer biso mbongo oyo ekenda po jusqu'à présent misala oyo ezali kosalama te esali pasi pardon bati ekei Baléopard ya République démocratique du Congo bayamba makilobi eleki na mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo Fachi Beton après retour na bango na Coupe d'Afrique des Nations organisée na Côte d'Ivoire. Na discours na ye chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abandaki nanu na ko saluer geste ya Baléopard lors ya rencontre face à l'éléphant ya Côte d'Ivoire en match comptant pour la demi-finale pour na ko dénoncer silence autour ya conflit na partie est de la République démocratique du Congo pour na Mukwantombolo geste oyo combien important et illustre qui solidarité na bango envers ba compatriotes oyo bazali ko subir agression rwandaise na Nord Kivu. Vous avez été excellent, mais excellent de tous côtés, de toutes les manières. Et la manière que je vais retenir le plus ici, c'est votre geste lors de l'hymne national. Même en étant loin du pays, vous êtes restés solidaires de vos compatriotes. Ça, les Congolais ne l'oublieront jamais et ne doivent pas l'oublier. Parce que ce geste a réveillé la communauté internationale qui s'endormait vis-à-vis de cette agression barbare et injuste du Rwanda dont nous sommes victimes. Une agression qui est destinée à humilier notre pays. Par ailleurs, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les premiers sportifs congolais à Saluaki parcours ya Baléopard la 34e édition ya Coupe d'Afrique des Nations Oyo malgré 4e place décrochée. Je suis convaincu que vous allez faire encore des merveilles parce que ce qui est ma grande satisfaction, c'est de voir que l'équipe B, si on peut l'appeler ainsi, mais elle est totalement de la même valeur et n'a rien à envier à l'équipe A. Pona kosukisa mfumu ya mboka aprometaki kocha nyonso en œuvre pour la performance et équipe nationale ainsi qu'il y a ba discipline sportive misusu boende izalaka. Yo.
Baru ya Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ezalaki ko vivre une ambiance moko un peu particulière. Mokolo ya lelo, plus précisément mokolo ya mercredi 14 février 2024. À la base, fête ya Saint-Valentin, reconnu loko la fête ya Bamouré, équipe ya ba reporter Nabiso, et kitaki na balabala po na kozwa avis ya bakinois sur mokolo ya lelo pe ezali koleka na ambiance nini bolanda. Donc, je regrette mokolo ya lelo daba époque kala ezaba héros activité ezebele na nzela activité ezebele na nzela mais tant depuis na fandi ay tozana kabamba station kabamba bokas talaka yo moko ndenge nzela ezali polele likambo ata moko te nde héros to bando to kontaba 30 000 ba 40 000 nde na tana zo loba na zana 11 000 francs c'est-à-dire mbongo ezate OK mokolo nde mokolo ba fête ebele ba bando longanda ba kena ba bar mususu ba activité mususu donc tant mbongo ezate bazana moya okende te kasi nazana mbongo te na kena Saint-Valentin na ndeni na kena na makasi pe maboko pamba il faut nazana mbongo mais mbongo na ezate siko na kozela ngo wapi. En tout cas c'est pas vraiment tout de spécial. Ça n'a bon bon. La plus non te kana mo te lo ka mo lo to sai. Na mo na ta ku ta mo de na vanza. Tu vas appeler soir ba ki fete to yebi wapi. Na se ngelo te na sa te blo na sa kana ngela la pongi na nda. Ça mo na bali pe na na alliance na ki ko se pelo. Bon le mal est que on s'est pas fixé les rendez-vous pour se faire aujourd'hui. Bon ko ta la Saint-Valentin ezali loko oye yaka obiso pe na Congo to yambaki yango pe. Mais par rapport à Liboso, il y a une ampleur moussous. Mais je crois que pour le moment, par rapport à la difficulté dans Mboka, peut-être les moussous va saboter. Mais Liboso, par rapport à ce que je crois même quand même une différence par rapport à la difficulté, par rapport à la salaire, par rapport à la foyer, vraiment. Ça les langues le langue est vraiment en tout cas ils ont cocaté même à papa ça la ta maman moi surprise c'est ma papa passe moi maman surprise vraiment ils ont simbaté vraiment par rapport à la difficulté on a vraiment mais bité ce que cause les 37 parce que le calendrier sur les 31 vraiment parce que ndето que na conjoncture vraiment bon eloko toujours 5 vraiment surtout na kokolo baboye Saint-Valentin ça malamu vraiment hein tu ambeki on peut na sengo mais par rapport à vie actuelle ma to vivre boy na ba situation ba guerre ba est on a vraiment deux qui na ezopé ça vraiment malamu te vraiment maman ngai vraiment de tout ça m'a coincé na mboka tout ça m'a coincé na famille tout ça m'a coincé na ba salaire na biloko no sutwana bon local liboso na ko sengaka kimia na mboka vraiment et c'est que kimia zali ko sala malamu mingi vraiment parce que kimia zali donc to ko sala makama minene lokola kimia zalo na kata mboka te ke ko lukana no ko se organiser ba biloko mususu wana pati mususu bazolela ba misala misusu baza ko créer kaka bango moko mi bazo bunda bunda ko dispatcher partout nde yango wana vraiment ce qui vraiment makambo efandi je crois tout ça ira. Fête ya Saint-Valentin, célébrée le 14 février à chaque année, et ezalaka perçue de différentes manières à travers la République démocratique du Congo, notamment la ville-province ya Kinshasa Oyo. Selon banaliste Misusu, bafi à bas âge, bamitika comporté na plaisir ya événement avec parfois ba conséquences fâcheuses, contamination, na VIH/SIDA, topé ba grossesse non désirée avec ba risque d'avortement, oye kokipe comme ma jeune fille naliwa. Ba parents, ba boti. Na bengi bino combien de fois? 3 fois. Boyoka, lisu likolo ya lisu, lelo, bokengi la bana, kidi bate, oto lo bagite. Kejo! Situation sécuritaire, paix humanitaire na Est de la République démocratique du Congo détériorée. La dernière semaine, au Yondé Zalaki au centre, il y a échange entre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, paix ambassadrice des États-Unis d'Amérique en poste, la République démocratique du Congo, Lucie Timeline, Mokolo ya Lobby, mercredi 14 février 2024. Rôle aux États-Unis d'Amérique et Sengeli est joué pour la pacification. Il y a partie Est de la République démocratique du Congo, de Ezalaki paix au centre. Il y a menu, il y a rencontre Oyo. Parler avec lui par rapport à nos activités qu'on va mener ensemble pour le développement de ce pays. Et aussi, on a parlé de la situation dans l'Est, ce que nous faisons au niveau diplomatique pour trouver une voie pacifique pour résoudre le problème dans l'Est. Bien sûr, on a parlé des manifestations
et je me suis félicitée de la condamnation du gouvernement de ces actes violents qui ne sont pas conformément avec les responsabilités du gouvernement pour protéger les installations diplomatiques. Nakoyoka diplomate américaine na République démocratique du Congo et États-Unis azali ko travailler pour contribuer à la pacification ya est ya République démocratique du Congo. En fait, nous avons mené une diplomatie de très haut niveau. Je pense que vous connaissez notre initiative à travers notre directrice de renseignement national, Avril Haines, qui s'est rendue ici pour discuter les mesures de confiance qui sont importantes pour bâtir entre les deux pays. On va continuer dans ce sens. Outre sujet sécuritaire Oyo, plusieurs sujets d'intérêt mutuel paix Izalaki abordés. Je viens par la présente porter à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale. À la suite de la nomination naye lokola informateur Augustin Kabouya AK47, secrétaire général ya UDPS Atenaki, point de presse mokola jeudi 15 février et Sikawapi Atalisaki ba mission naye pe méthodologie oyo eko conduire na identification ya coalition moko majoritaire na Assemblée nationale en prélude na formation ya gouvernement. Du contenu de la mission d'informateur qui m'a été confiée, de sa durée, de la méthodologie du travail, de l'équipe qui m'accompagnera dans l'exécution des tâches inhérentes à cette mission, des résultats de celle-ci et de la remise du rapport à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La durée de la mission de l'informateur est d'1 mois avec possibilité d'une prorogation. Pour ce faire, je me dois de prendre contact avec les différentes forces politiques qui constituent l'Assemblée nationale. Concrètement, les partis et regroupements politiques que je vais consulter sans exclusion sont ceux ayant concouru aux élections du 20 décembre 2023 qui ont obtenu au moins, suivant les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante dans sa décision numéro 002 par CENI par AP par 2024 du 13 janvier 2024. Un député proclamé par la CENI sans préjudice des indépendants. Ce qui justifie que je sois assisté par une équipe d'accompagnement constituée d'un panel d'experts, aussi bien au cours des audiences qu'en dehors de celles-ci, pour mener à bon escient ma mission. Les membres de la coalition majoritaire devront signer des actes d'engagement collectif pour les regroupements, pour les partis et regroupements concernés et individuels à la majorité parlementaire. À cet effet, les partis et regroupements participants ne devront agir que par des personnes ayant qualité à les engager et ils devront préciser principalement des choses. Déclarer leur appartenance ou non à la coalition majoritaire qui sera mise en place pour former le gouvernement et en cas d'acceptation déclarative de leurs députés. À l'issue de ces travaux, il sera dégagé le nombre de partis et regroupements ainsi que les élus qui, sur les 477 actuellement proclamés par la CENI, feront partie de la coalition gouvernementale. À la fin de ces consultations, je ferai rapport de cette mission à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en précisant notamment des équilibres par espace géographique. Avec l'aide de Dieu, je demeure convaincu de l'issue et reste de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire, gage de la stabilité de notre pays. Et c'est que les adhérents de la nouvelle majorité Oyo va co-signer acte d'engagement.
Dossier à suivre. J'invite donc les différents députés qui adhèrent à la vision du chef de l'État de les matérialiser en participant tous à la coalition parlementaire que nous sommes chargés de mettre en place dans le cadre de la présente mission. Bakomi kobenga yango liziba befale mai oyo bozali komona etondi boye ezali nde mai etondi na kati ya balabala. Tozali awa na commune ya Kasavubu, plus précisément na avenue Befale. Awa lokola kirage ya bakanivo esalamaka te, bakanivo etonda na bosoto. Conséquence yangoyo soki kaka moindre mvula ebeti ezala mbula ya mukie kaka mai il faut etonda na balabala moyen batu baleka ezali lisusu te. Awa kutu ezali esika batu batekaka moyen bateka malamu ezali lisusu te. Transport ya pusu ekomi kosalama avec un pacte na idéologie pour katisa na ngambu 500 francs na yo na maboko, sinon ni ata mai okanisa kutu ke tozali na village soki nini alors que tozali en plein capital. Yoka communication esalamaki wana soki tozalaki ave élection makambo elinga obonga lokwa élection de eleki bakatani sokorenufele lisusu kobouge koya kolongola mabango nayebi te ya Kasavubu mesre azala awawa bapesa bato bamaterio après 3 mois basali mosala après 3 mois balongoli mabele après 3 mois terase eza bouche eta bamama nyonso nde bafani tokomoyaka po toya totekaka te tosalaka eloko te bamokonzi place aza ayokela biso mawa tokoka te souffrance eleki awa wana veni befale direction Kasavubu ala Kasavubu ata mbula ebeti te mai etonda na veni awa mama moye aya bakota basemba bafumbwa bakota gambela eza te bicha mai oyo eza terase ya boucher ata baye balongoli mai bakomboli terase mai etondaka kaka tokombola mai oyo te avant-hier dans 2 jours 3 jours mai esilaki etolamuki na ntongo tokuti mai ezongi ya otonda tokokomprendre te hotel de ville aya atala biso mai oyo na terase oyo ndela ya boucher merci ayaka tosala esalongo awa tobandi awa ti irebu tozi mpe irebu sport efale na jolu ezalaki polele efongwamaki etokomprendre te dans 2 semaines 3 semaines mbula kaka moko ebetaki ti lelo mai ezokauka te epenalize bamama moye bakota basomba biloko eza te busmes atala biso baotoanango awa moye bamama bateka bien eza te biso be population moye tokota toke Ethiopie tokota kata gambela moye eza te. Papa Bukumeso ya commune ya Kasavubu, Papa Masombo Mpoi oyo ezali kosalama awa na avenue Befale ozali komona yango te to pe image bolingi bopesa na capital nde yangoyo ata salongo ya pamba esalamaka te. Sikoyo osalaka nini? Mokonzi ya mboka alingi boye te tofundi yo ya nini? soki tozalaki ave élection makambo elinga obonga lokwa élection de eleki bakatani sokorenufele lisusu kobouge koya kolongola mabango nayebi te ya Kasavubu mesre azala bolanda bilongi oyo te bazali bana mabe makasi nazoyebisa bino
bana mibale oyo bozali komona lokola chukuma na chukuri boye bazali kobimisa bilongi ya baminere nzokande bazali mikolo na kati tozali awa na commune ya Selembao esika wapi beelemo ya la police nationale congolaise ya Point Chaud Lavé oyo kuma makana colonel Eric bauti koniata bango bana mibali oyo deux fois te banyokola population ya Selembao kobotola bango biloko ko papa machette bozana idete voire même ti ko kote la bato na bandako ko kamwa awa la police akoi na bango yoka ndenge babandi ko beta beta minoko Elohim Elohim Comment on a gagné Ah des risques Comment la maman on a peur papa Yo pera côté ni nganga na Gisante so pour nous salon pour ani il faut t'arrêter ngachika ya marambo tika marambo boso ko na maboko ya bakonzi ndenge nini na lola fe tulala ni na ndao bayala ndu bita pot mutu mutatika biso mutu na bino ka na mono zolela likamo ni boku feli ozolela ni lutu singa machandi swanga yeso bakanga biso zenga mzenda utulala mzindi bayabu bakanga biso bakangi bino oyebinde ko oyebi azana na masano da bakanga bino mbali bat nyos batiki baona gisasa bazuka bino mbali bakangi misat moda bimagi komborona fizo bo kombo bobundela babenga kombo babenga fizo ok c'est que oyebilika po ba oyebilika mbote mais na tuno kombo bundela babenga na babenga fizo c'est oyebilika mba bakonzi bakangi responsable oyo tokutaki na Point Chaud nde apesi explication oyo na komona bango ba mineur mais na makambo bazo sala vraiment baleki na ba majeur to bano yo banyokoli batu mingi na kata quartier oyo kobotola batu basak na bango ba telefone kokotela batu na bandaku tolukisa bango mbalombala bazokimelaka na mabulu ndenge nzambe pe alobano na 9 jours ezaka mpona bango jour moko ezalaka mpona nzambe yango nzambe apesi biso bango tokoyi na bango lelo okana oyebisa bana Selembao mosala eza mosala kopona te eza mosala kosala te po bandeko na bango moko bapapa na bango na bavana bango bazonyokwama na koluka mbongo asumba ta telefone na ye asumbila ta mwana na ye mwa kwanga me bango mona 4h babimi na banzela 19h bino banzela bazobotola bango babiloko wana lezu sala passe bana Selembao bateka misala oyo eza misala bakopona te baluka basala manso baluka wa misala ya mikemike baba na ko se retrouver ke baba na ko zala bakuluna yer nyos ko kata bato ba machete rola bantaba ko botola biloko bato do izosala passe makasi na question ya koyeba sikoyo ndenge bakonzi bakangi bango boye leta asala na bango nini risque olobi nini bakonzi bakangi lelo okosenga bakonzi basala noni balimisa muto ayebi likambo se oza conscient ke osala likambo ya bakangaki yo ebongo yo fizo olobi nini olobi nazoko olobi balimbiso kaka merci beaucoup yoka bango papa vice-premier ministre ministre de l'intérieur sécurité décentralisation paix affaires coutumières excellence Peter Kazadi Kankonde papa batozali koluka na butu pe moi bango yo phénomène kuluna esi tolembi yango toyo kasango keyo osala musali na parki kuluna mécanicien ya solo na tous les mécaniciens wala classe ni bosoto elekaki ba marché pirate epai insécurité pe epai na passerelle ya bitabe tozali awa sur boulevard Lumumba na district ya Tchangu yango nde sur instruction ya vice-gouverneur ya ville province ya Kinshasa excellence Gérard Mulumba Jekoko pe numéro 1 ya la police ya ville ya Kinshasa le général Blaise Kilimbalimba des patrons ya la police ya assainissement ya ville ya Kinshasa le major Rémi Kanza Malalaise akitaki na terrain pour rétablir ordre paix ko-restaurer autorité à l'état ndenge kaka bozali komona boye babandaki déjà ko benga na bateki nyonso awa sans exception pe ba oyo bataki mutu makasi bakangamaki sur les champs
nzoka nde likolo ya passerelle kuna na coin ekoma caserne ya bakuluna bango bavandaka awa batika na bilamba na bango awa banzungu epai bana oyo bozali komona mikeboye kasi keba soki bazwi yo na butu na coin na bango bakobotola yo nyonso bapapi o machete soki posali aventure. Mususu yeyo bozali komona awa akosanaka liboma nzoka nde lokuta aza normal. Major Remy Kanzama Lalès apesi ordre batia maboko bafuye ye boye machete bimi na nzoto kokamwa. Bana oyo na muto oyo zomona liboma oyo fata dizake azali boma me azali boma te po makambo mona ka wana se apo ya po oyo ya bitabe to eza ya koleka lisusu papa oyo na bana oyo bango nyonso koyiba biloko ya batu awa soki bayibi bato ya kobombisa na tata oyo kobebisa passerelle oyo bata bato balekaka bano bazobebisa bato ya biloko komona oyo likolo awa la police ya assainissement ya ville ya Kinshasa bango moko bazwaki charge ya kokombola pe kolongola bosoto nyonso bozali komona boye tango azwaki maloba le major Remy Kanzama Lalès le fils de la promesse atalisaki boye si ordre ya général Kimbalisa na vice-gouverneur national Chiboko de saki décembre de moninga mona yo sa passe na tani na bango na okana autre quand même passerelle au bâtiment pour abattre les gars. Maintenant que nous sommes des malins, après nous sommes pas sur le terrain. Donc on peut se battre avec bateau bagarre ça nous prend un assainissement. Nous faisons un cimetière. On a une équipe de malades sur le terrain. On a besoin ça au dessus là haut. D'après ça côté cadre, la passerelle au bâtiment pour battre 4 ça. Non, vous les voir. On les va déranger dans ces 4 ça tout droit. On va comme ça on marche, on est sur le terrain. Quand il le retrouve comme à part quand il va les bagarres. Merci. Bino moko sikoyo botala ndenge passerelle sukwami bopeto ezongi ndenge ezalaka kala. En tout cas félicitations boyende ezalaka Kinshasa bopeto eza possible soki kaka ba volonté ya boye ezali. Ekeyo. Nina wesila kate tokomi na suka ya présentation ya solo la plus ya mokola lelo bo sepeli na ba image bo pesa merci na Nida Baku et puis na régie finale Bondi Vukulu le maestro nde azalaki wana ba mataba kitaba ba lukamabele ngai na préférabino ekeyo.